Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balanzi KNB Kinshasa na biso lelo magazine na bino esaleli bino retro ya ba élément oyo proposaki bino au courant ya semaine. Mokolo ya lundi magazine na bino proposaki bino comportement ya ba jeune fille ndenge ezalaka. Soki bazali na ekiri okomona mibale to misato babali ba wana misusu batikalaka. Bango pe bakoma kosala mibali na bango pression pour que babala bango attaque mobile wana akomi nanu traité pour na mibali. Ça et l'équipe partout les autres qui tina commune à Gombeli susu pona koza ba dia ba kinois par rapport ya comportement auto constaté par ba jeune fille kinoise mingi ba komi impatiente au romona peut-être bazali ki ne numéro ya 4 personnes 3 babali moko na kotika au comment na ko tia fiancé na to proposer na show abala e kaka au comment la pe fiancé na wana za prêt pona ko bala été fi wana ogena même plus loin au moment na ko kata pe relation na Paul kaka mobali mususu abala e po pas comme marié le kola ba camarade na e basi ba otambola 3 4 5 mibale ou bien misato ba ki ko bala de batikali oya ko bala te mibale batikali po ba tiaka pression na mibali na bango bon ce n'est pas digne parce que o ba balani boebité patience nini o basalaki pour que le loba ya ko balana alors les restes o ba balate bazala kempe ko précipitaka mibali ko forçaka mobali pona ko balate ko ki ko balana lelo na pesio parce que zo forcer ngai pose à la libre après 3 4 mois 5 mois to boyani eza dinte fidélité et l'équipe même si ko bala wana ba ki ko avec fidélité au boanango amour binomi balé boki ko beta ta 10 ans 15 ans mal ata on a no pesa le côté mais fidélité wana un jour tant ko pesa ils ont apporté plus même mbongo ba pesa ki wana pour na ba jeune fille au bazar pressé ba comme côté pression na ba copain na bango na ba fiancé na bango na ba petite amie na bango eza bien té à savoir que mutu ana tang na to botama mukolo moko te donc to bala mukolo moko te beaucoup za la 4 3 copines deux babali ezate que deux o batikali ba ndotia pression na ba copain na bango base la batang na bango tang ko ya ba ko bala il y aura pas de problème ce que bazotia pression na ba copain na bango ne ko za ba ko bala te pona amour comme on dit mais ba ko bala ba copain na bango ba ko ya ko se présenter parce que batie pression azobanga à perdre peut-être copine na ya le bon je vais faire un geste Nabimana famille, mais en réalité il n'était pas prêt. Dans la plupart des cas, le lot divorce ça la marié, balani, sali 2-3 ans divorcer parce que ils ne sont pas prêts. La jeune fille amboula le lot, patience faisala parce que pendant ce que vous avez na écrit, bien nous sommes au maki journée moroté, bien nous sommes pour bala pe jour moroté. Te tongo moni te moninga bali. Ko ça le ba lwa mboté, ba se bilongi mabe sele ko ko intérêt baninga, hein? O ko intérêt baninga pour nani? Hein? Ça a la patience pour bala ça met la nezam pe bongi se tambole na yo so bongi se tambole na yo ala mbong amul te mosa tamba malam ako bala boyote so ozo tambole malam bala so bala ote ba salo de défense bolandi ngé ba kinoa ba lobby ba petit point de vue na bango biso pe na KNB na pousser to ko bisa ba kinoise ke boye ba que mutu na mutu ana ton na esengeli apamwa to bota ma mukolo moko to kufa mukolo moko te ata ma pasta ndenge ba bota maka moko na moko za destiné na ye donc ceux qui camarades na bali ko za la prêter ko forcer fiancé na bala yo encore que ceux qui fiancé na za na makoki ya ko bala yo te pona ko bala ndenge yo moko oza la responsable oza la consciente on dit ma penza que na air ya ko bala mobali wana aza la prêt pona ko bala yo Kinshasa et l'équipe partout. Basemeki surtout ya basi soki azovanda na ndaku ya ndeko na ye bazara na habitude ya komema makambo ezali koleka na ndaku wana epai ya ba parents ezali pe parmi ba sélection to sélectionner bino mokolo ya mardi.
tokiti na terrain mpona koya kosola na bakinois bayebisa biso par rapport ya constat oyo tosali mingimingi ezalaka soki yaya liboso abali uswat yaya mokolo ya mwasi abali tomonaka memaka leki na ye na ndako ya libala me ya kokamwa ezalaka ke leki na ye wana soki bameme na ndako ya libala akomaka reporter komema makambo nyonso oyo ezoleka na foye ya yaya na ye amema yango na kati ya famille osilontan ye mpe avandaka na kati ya ndako wana boyoka bakinois ndenge bapesi bapoint de vue na bango mpona comportement wana bafille oyo basalaka bongo eza mabe po ntango moninga azwi libala na ye avant na ndako ya libala na ye aza bien na mobali na ye soki baswani eza likambo ye na mobali na ye eza teke ye leki na ngai akamata makambo na ngai amema yango mpo baparent na ngai wana eza bien te bafille ya ndenge wana en tout cas eza mabe mingi mpe bato ya ndenge wana seke ayebi nzambe te mpo moto ayebi nzambe jamais akokamata makambo ya ndako ya ndeko na ye akende kopesa yango akende koyebisa mpa baparent na biso moi teke akota conflit satan aba aprofite akota na kati ya libala mpo libala epanzana bacomportement wana ezalaka mingi bien te wana ya bademon de contrôle kocontrôlaka ndenge mabala ezoleka na kati ya bafamille en tout cas ezalaka bien te so moto aya na bacomportement na atike eza bien te kobebisa foyer namoni ke eza bien te eza malamu te kidemo contrôle wana eza lokola doki diable moko boye ayeke tekanga na famille neti kaka ke aza motu moko ke azomema makambo ya vi na ngai obimisa o libandaka oza neti kaka diable moko boye tolobaka neti kaka aza demo contrôle mpo babien na ngai nyonso makambo na ngai nyonso ye mpa kokangela ngai lipamboli na ngai donc eza bien te mwana bongo bien te bendeko bongo eza bien te mwana mpenza surtout mpa na ngai mpenza ezalaki mwana nazalaki na kati ya ndako azalaki mpenza demo contrôle makambo nyonso eleka na kati ya ndako ya komema kuna mpo basemeki makambo nyonso eleka na kati ya komema mpo basemeki en tout cas eza mpenza malamu te makambo ndenge wana bolandi bakinois ndenge bapesi bapoint de vue na bango en tout cas biso na KNB tozosengala bino baleki ya basi baoyo bovandaka mpa bagrande terre na bino soki bazwa bino eza te mpo bokoma bademo contrôle bokendaka kobeta nyonso eleka na foyer grande terre bobeta yango na famille en tout cas eza mabe ozobeta lisolo ndenge wana ozobosanake yo mpo oza mwasi un jour okobala okozala mpe na mposa petite terre na yo akovanda na ndako na yo sikoyo so asali comportement bongo to asali nde oyo osalaka mpa grande terre na yo okomona yango mabe or eza kitoko te botika comportement na vraiment eza mabe oyo nyonso eleka mpa grande terre esuka kuna soki omoni ke makambo eleka kuna na ndako ya grande terre na yo eza mabe mieux vaut olongwa na ndako wana ke okenda kopanza yango sango na famille eza kitoko te Kinshasa eleki partout. Mercredi 30 mars, magazine à Bino et la Kisaki Bino ndenge basi ya mabala bakoma kovanda na baba na mibali oyo na babala te. L'équipe partout le magazine a bien consoler bakinois par rapport à constat auto sali bala basi ya mabala ebele surtout ba bazaka na mabende na misapo to babengaka ano bakoma kovanda na ba weekend na mibali oyo baza ba non marié to ebite soki ezali kaka modernisation to makambo ya sika o bango bakomi kosala to ekoki ko comprendre bango pe problème na ba famille na bango te to na belle famille na bango te boyoka bakinois ndenge bakoloba donc ils ont raison ba mi a collègue misala ba collègue ba marché mais ça acte moi condamné une femme mariée ou azana nyon na kata liboko na ye ou se respectaka a refana ba terrain na ba les publics et singela fana na ndako na mbali na ye ce qu'on remet que son pépeza normalement za na mbali ou ndako non na ba collègue ba mbali ou ba za mbali na été en tout cas za malamu te na be sika na kuta na ba semeki na yo okuta na ba kamera mbali na yo et je ça ba signe mo malamu te moi si alibala et respecter libala na ye akoyo kutika mobali na ye na ndako akaenda kuvanda na ba mibali mosusu te yo yebeke mutu ya misala na bosalaka na ye sika moko lobi wana kutikala mobali mwasi ya libala akoye kuvanda kaka na mobali na ye na mwasi oyo ayebike babali ye ezake otika mobali na yo okenda okuvanda na mobali mosusu eza bien te bala oyo aza na libende oyo bahonora kwa mobali apesela mbongo na ye oyo kovanda na bar na mibali oyo mosusu babala nanu te eza dignité yo mwasi oyo bala oza na mobali na yo na ndako vanda na ndako na mobali na yo yo moto bala bahonora yo bapesela yo mbongo oyo kovanda na mibali na bar sikoyo mibali wana conseil nini bakopesa yo donc eza malamu te soki bato basalelaka yango heureusement tokutani mpe na fait ya journée de la femme na pesi bango conseil batika bizaleli wana eza malamu te bauti wana kolanda ndenge bakinois balobi na mikro na biso ya KNB biso na KNB vraiment tokoyebisa na babasi ya mabala mama soko moni koza na libende babala yo po batia na ndako
oui tu peux rester na terrasse na mobali to na bandeko na mususu maintenant mibali o baza ba non marié to yebite conseil ni bango ba kopesa yo po belle famille na yo koleka ko kokuta o wana na bango ba ko kansela o peka kama be ata bandeko na moko ta mobali soka yo kokuta wana ko za malamu te soko moni ko vanda na terrasse zela mobali na yo moko ke ne bo vanda na ye to ba mususu to ba camarade na yo ko vanda maintenant mibali o baza ba non marié e ko pesa kaka intention ya malamu te ko ba ko kansela o ke ozana mibali misusu vraiment bon meka un peu ko changer bo vanda na banda ku soki ba bali bino Kinshasa et l'équipe partout. Jeudi magazine Abino et proposa Kibino ndenge bana basi mingi par rapport ya etamboli na bango mabe balingaka lisusu ko bala mibali ya baluba te. Ça et l'équipe partout le lot qui na terrain na quartier Kingasani na commune qui Bateke pour na kotuna bakinoa par rapport ya ndenge bat ba monela baluba bazara ba logique na bango na mangana ngo balingaka isala que ba fi kinoise même ba fi baluba bafana na kin ba koma pe ko boya ko bala bango pour na comportement na bango yo to kiti poto na bango ba biso pour na nini penza ba boya ka raison valable ezala nini penza ba boya ka ni bala baluba balingo bala baluba te point baluba bana caractère mabe au moins surtout ba oba uto ba mbujima yuana ba oya boye mona aofinga mwasi kafumwa mamweba nyama mbwa mbuji au moins que ça bien te mambo qu'il faut qu'on respecter papa bokilo ata za na mbongo te obala mwana yo za na mbongo faut qu'on respecter baluba en tout cas bana respecter na muluba mais na koko bala muluba utamboka te baluba bazwa basi musuna valeur te donc muluba beta baluba babeta basi baluba bazape basi na valeur te afinga surtout ça linge ekolo na ote ekolo na ete afinga yo ka boy peut-être afinga na muna mboka so kate yo reso so to boya ka baluba yango ana po baluba babanga ba respecta ba basité baluba bazali na bakutima makasi muluba akoki ko ziemisa yo okepa na bango o sima mobile be o tibao o sala boye o biso a boye te o mona moyen no mobile no bofana ndaku moko te po bokilo bazali e comme no mobile na obokomi ko sala bolingo lisusu ya libanda bozo banga mama bokilo akozwa tibao eloko ponanga ya mibale ezali boye muluba soki alingi mwasi ekolo mususu bakomi o ekolo mususu bena kunekwa biso tolingaka babena kunekwa bakomi ko recliso partout malamu abana bango na bango baluba nde ozwi kimia bolandi ndenge maman alobi pe ba jeune fille balobi par rapport ya ndenge balingaka susu ko bala mibala baluba te biso na kani beto ko lobaka que mibala baluba bazara na ba logique na bango bazara na façon o bazara makam na bango yango isala que ba fille kinos ning baboya bango to bakisa pe pour na ko lobana ba fille boye ba que soki mobali azana ba logique azana ba coutume mo boza ya famille na ye akotika yango te alors biso ko lingo mobali na yo c'est conformer na ba coutume wana zala calme fana mobali na o très bien pour que bolingo bino ke ne musika pe libala na bino zala ya kimia Kinshasa et l'équipe partout. Pasteur Pierre Kassi église primitif expliqué ndenge ba célébrer ka mariage na bango pe ndenge mwasi alataka anona index et non annulaire sous prétexte que ezali ko annuler mariage ezali élément oyo magazine bino et proposa ki bino mokolo ya jeudi. Ça et l'équipe partout tozali awa na commune ya Lingwala na quartier Beauvant précisément na église primitive ya pasteur Pierre Kasambakana tosali constat moko kainbe que awa na église ya pasteur Pierre ba célébrer ka mariage na bango lolenge mususu na ndenge na bango o ekokani na ba église mususu te raison pour laquelle toyei kotuna pasteur Kasamba pona nini ezalaka bongo. Célébration, il y a mariage na église primitive tozali kolanda ndenge bayuda bana na Israël basalaka célébration na bango ya mariage lopete basi na biso bakolata na loboko ya mwasi te pe na annulaire te parce que ezali ko annuler mariage te ezali nde mariage ezali conclusion ya mariage mosapi wana ezali kolakisa ko annuler mosapi wana ezali annulaire ezali kolakisa ko boma libala mais biso tolingaka libala ezala ya tango nyonso ezala libala
moko ya Biblia mwasi azala na botosi aumela na libala tina suka balatisaka ye lopete na mosapi ya liboso ya loboko ya mobali po ete mosapi wana ezali kolakisa index ngi koloba mosapi indicateur ezali ko indiquer que mwasi oyo azali na alliance azali lié na mobali na ye pe mobali akolataka lopete te parce que mobali azali mokonzi ya mwasi azali lié na akangami na mwasi te mais mwasi nde azali akangami azali lié na mobali pe mobali azali mokonzi ya mwasi na ye ndenge tosalaka kosenga na mwasi asala 7 tour zinga ya mobali ezali kolakisa musala oyo mokeli asalaki na 6 jours le 7e jour à se reposer mwasi pe oyo akei libala azali kokende pona ko bundisa mobali na yete mais pona ko construire pona ko salisa ye akei po atonga ndako ya mobali na ye ndenge Leya na Rakel batongaki ndako ya Israel na kopesaka ye bana koboma vere ezali kaka pona kolakisa ke esengo wana ezali na limite tokoki ko déborder te na fête na kosepelaka mingi sans que tokanisa mololo ya libala ya nkolo Yeshua Hamashia oyo etikali moke ekokisama na lingomba na ye na lola bolandi ndenge pasteur Kasambakana asoli na micro na biso ya KNB concernant lolenge bango ba célébraka mariage awa na église primitive esenga so okanga kaka que ndenge na église mususu balataka anoto alliance na loboko ya mwasi pe na musapi o to bengaka annulaire mais bango awa na église primitive balataka alliance na loboko ya mobali pe na musapi o to bengaka index po yango indika ke mutazali marié pe ba cérémonie bango o basalaka wana selon pasteur Kas aisi biso que ezali bongo e makambo ezalaka biblique oyo ba yuda batikela biso na liloba la bango ya wande pasteur Kas en église primitive ba pratika kango ezali nango likamususu ya kisite to ya lenge mususu tende bazozwela ngo mais bino moko boyoki ndenge pasteur Kas asoli na micro na biso Kinshasa et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie Buka Kingo Seka Moke Tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB yana jeu. Vendredi 1er avril, le magazine Abino et Salela Kibino résumé ya ba honorable Oyo depuis 2006 ceux qui basent parole na parlement ba captivaka attention ya population. Accord global et inclusif ya Saint City, RDC et Kotaki na régime démocratique où désormais pour accéder au pouvoir législatif, il faut passer aux élections. D'où nous avons connu la première législature au niveau de l'Assemblée nationale avec 500 députés élus au suffrage universel direct et 108 sénateurs élus au suffrage indirect. Naba plénière sur les 608 parlementaires, c'est-à-dire l'Assemblée nationale topé à Sénat, à peu près 10% y a parlementaires de manière efficace, bazouaka parole lors y a plénière. Local à 2006, les députés ont retenu attention à la population, n'a pas parole au bazouaka qui n'a pas plénière. Local à prof Niabirungu, professeur Vundwawe, Délice Sanga, Kalala Mpotoy, Chiban Kalala, François Mamba Chichimbi, Jean-Lycée Boussa, Christophe Lutundu, la paix José Makila. Pour la législature 2011, Tilelo, tous les honorable F. Bazaïba, Marie-Ange Lukiana, Maître Mayo, paix honorable Mbatimbacha. Le colonel Sénat, sénateur, à chaque fois ceux qui ont eu parole, la population a accordé attention. Mingi pona koyokaye, le colonel sénateur Moïse Nyarugabo, Henri Thomas Lokondo, avant qu'il l'Assemblée nationale, dans la législature, il y a 2011, a été paté Tinam Kola Lelo.
professeur Njoli, professeur Katanga, Konda Bonza, pe sénateur Lola Kisanga, o lelo komi gouverneur. Pona ba o to tangi ba komo na bango te elingi koloba te baza maire. Po to yebi ke prise de parole et ça les makape au nom ya groupe parlementaire. C'est-à-dire ba député ba sangisi mael na bango pona ko kende koloba na kombo na bango nyonso. Donc les meilleurs ne sont pas nécessairement ceux qui parlent, mais c'est aussi ceux qui écrivent pour ceux qui parlent au nom du groupe parlementaire. Ba auto tangi ba komo na bango lelo eza ba o ba intervention na bango na ba plénière et marquer population est grave yango. Kinshasa et l'équipe partout. Samedi rédaction ya KNB la kisaki bino ndenge ba parents ya baluba ba réagisaki contre bana basi oyo balinga ko bala mibali ya baluba ki. Ba fille oyo soit babotami awa soit baza vivre awa batiki mentalité ya baluba bakomi na mentalité mosusu balingi azala libre ata akoti na libara abandi kotambola à gauche à droite et puis ya mibale naza ko ajouter ata baluba bagarso ya baluba balingi ko marier ba fille wana te parce que problème ya liboso ezanini moluba balingi ko marier fille oyo aza ayebi mobali te aza vraiment vierge. À ce moment-là, c'est un cachet qui est marqué dans les libales. Mes filles, wana lobby, baza ko maltraité, baza finga parents na bino. Fille wana bandie moko afingi maman na ye. Parce que maman na za kuzila, baye ko pesa ye cadeau ya denge akolesa ki mwana na ye aza vierge. Alors kule mwana yebi ka za vierge te, alors bisoki mobali moko ya moluba zwingai akuloku akekuluba ko yebisa na mama ke tabana yo ezate opele tabana parce que na kuti mwana yo za vierge te. Alors maintenant vous avez le problème là parce que bakutuna ga fille wana nani ayebisa ki yo na makambo okomi non vierge. Omoni iska baza okima yango wana. Polandi papa Kalonda ndenga apesi point de vue na ye concernant kobala mobali ya muluba. En tout cas, ezana ngoma bete faut ebaka ko respecter coutume na bango. Ce que zoki makobala mobala muluba, c'est comme yebi ndengo zali. Kinshasa et l'équipe partout. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Toujours le même samedi, wana magazine Abino et Sala qui constate que nakala to bandai ko kanga photo normal mais mikolo yo ba jeune fille mingi ba komi po kanga photo il faut avimbisa mabundi ezalaka nini. Mode échanger la il va que ça beauté ba film so ko za mabundi te acha evimbisa mabundi photo bien. Bon, eza comportement mo tozo mona eza na ba quartier surtout dans les réseaux sociaux, sur côté Facebook, WhatsApp. Moi, je fais mingi lelo pas quand la photo, il faut avoir sa matama, ça va position mo boy. Quand la plupart na kati na bango, ils juste pour attirer attention mingi à batu. Moi na bango, peut-être bangonde. En adoptant ces poses-là, ils attirent l'attention de certains copains sur eux. Moi na bango, na bango na sima. Biso ba fille tozana ndenge na biso to lingaka ndeti nga pe na kanga na photo ya mo pe na vimbisi na mabundi pe na kanyi na nga e mo pe na tsena nga boye na kanyi na ngai e mo pe na kokanga na pe simple boye e aka faso nga na lingi
jeune fille msupa kokanga photo pe azwi akangi na kati ya mai msupa olia bakangi ye eza ndenge motema no elingi. Bon omoni er moko basi baza ba stratégie ebele surtout ba jeune fille na biso ya lelo omoni ba stratégie ezalaka er moko avimisi mwa mabundi bakisi mwa eloko boye mwasi bapokaka bamibali balinga ye olatika naturel bon aolingaka bakisa babiloko mosusu ebele ebele mpo kaka azwa mwa chance ya libala obe atusa na sasi wana. Merci na attention bo accordaki na magazine na bino soki ozali na besoin basalela o bakulture ya solo adresse eza obe moko esi eyebana pe confirmer kene mbangu na avenue eyala numéro 21 na commune ya Kasavubu na maison Dorcas Confection chez Mamie Dorcas Bilema. Kinshasa et l'équipe.